Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Bosa, ebele bosa ba télévision na bino pour la colonne info lingala journal ya peu na peu merci na fidélité pe confiance va continuer kozanga na journal na bino mbote na bino to fongola journal mokolo ya mardi 16 mai pour l'obtenir que président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia ya yamba ki délégation moko ya ba député provinciaux ya ville province ya Kinshasa pour qui est pas président ya Assemblée provinciale ya Kinshasa Godin Poye wa pepa bayaki kobelobela likamotali insécurité na porte ya Kinshasa héritier wa pini wa pesino ba détail. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a yambaki na audience lundi 15 mai 2023 dans la salle de banquet à Palais du Peuple, délégation ya élus provinciaux ya ville ya Kinshasa, ba kambamaki na honorable président de l'Assemblée provinciale Godem Poikadima, boyeye azkambaki délégation oyo ya ba députés provinciaux, ba yaki kolobela likambo etali sécurité pe ya ba électeurs elongo na ba électrice na bango na ville ya Kinshasa, ba constater que ba assassinat est commis ebele na ville, ba yaki pa ya président de l'Assemblée nationale pour na komemela un message d'inquiétude sécuritaire oyo pour que l'Assemblée nationale aye bana kokota elongo na bango pour na kozongisa kimia na niveau ya ville ya Kinshasa pe kosenga na gouvernement central aye bana ko intervenir pour na kopesa police nationale congolaise ya ville ya Kinshasa ba moyen oyo e ko permettre ye aye bana ko lutter contre insécurité ndena ba discussion na bango ezala ki pe question ya ba enfant ba bengi bongo ba kuluna oyo solution ya malonga ezali kozwa mate ndenge nini ko réintégrer bango na société ndenge Christophe Mboso atalisaki na ngambo na ye Godem Poy député provincial pe président ya assemblée provinciale ya Kinshasa alobaki boye situation géopolitique ya ville ya Kinshasa ezali kobangisa ba lever option ya ko se ressourcer et pas ya deuxième personnalité ya mboka oyo azali bongo sage ya république parce que ba monique
ossature institutionnelle ya République démocratique du Congo moto moko te aza na age na ye to pe poste oyo bango batali malamu ezali bongo Christophe Mboso baeli provinciaux ya ville ya Kinshasa na bokambeme ya président na bango batali ke makambo ebele bakoki kozwa epai ya président Christophe Mboso Nkode Mpwanga balobi oyo ezali kobangisa bango ezali batuerie oyo ekomi na ville ya Kinshasa entre bateke na bayaka encerclement ya ville ya Kinshasa ezali vraiment kobangisa na tina wana avant bakende liboso balobi esengelaki question géopolitique oyo eyeba na kotalisa mapamba te agresseur ya RDC azali s'installer na ba pays voisins kasi biso tozali kotala likambo oyo na bokebi te na tina wana bayaki epai ya président Christophe Mboso mpona kosenga ke gouvernement ayeba na kointervenir au-delà ya intérêt oyo institutionnel ville ya Kinshasa eza na 17 millions d'habitants ezali monene koleka Congo Brazzaville Gabon Cameroun francophone pe soki ba problème ezali esika ya kobatama ekozala te na réaction sollicitation oyo président ya Assemblée nationale a rassuré bango ke nyonso ekozala mise en œuvre pour que kimia eyeba na kozonga na ville ya Kinshasa boye bango baeli ya Kinshasa balobi bakoyebisa population ke bango bakomaki epai ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement pe a promettre bango solution ekozwama. Le 17 mai 1997, des ala qui entré, il y a troupe AFDEL, Nabil professeur Kinshasa, Natina Walande, le 16 mai déjà température, les ala qui combattent Makasi. Info la journal, il y a peu pour la peuple, mais comme ça, détail, il y a situation, à quelques heures, il y a Boyer, il y a troupe, il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Héritier, ma opinion, reportage. 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la troupe ya AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL na mokuse, oyo e kambamaka na musée Laurent Désiré Kabila, bakotaka na ville ya Kinshasa, pour na ko renverser pouvoir ya maréchal Mobutu Sese Seko Kokungbendu Wazabanga. Et salaka événement moko très important, pambate comment na régime ya fait président Mobutu ko dirait 32 ans. Motu mokote abandai komona ke un jour Mobutu akoki kozala renverser soki na maladie soki na eloko mosusu te surtout ke likambo etali kolongola ye na minduki ndenge ba troupe ya AFDEL bayaki batu ebele te babandai ko croire na hypothèse oyo nzokandele 17 mai ezalaki bongo likambo esalemaki kasi avant tokoma le 17 mai le 16 mai nanu na ville ya Kinshasa un certain vendredi ezalaki malamu te na sima komona ba troupe ya Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL na mokuse kozwa plus de la moitié ya République démocratique du Congo bazwa ki ba ville bazwa ki ba province pe bisika ya ndenge na ndenge point de chute ezalaki ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi population kinoise babandaki koyoka kaka na mosika ndenge nini ba troupe ya AFDEL bazali kozwa ba ville na ba province kasi ekomelaki bango esika mosusu kasi ekomelaki bango na ngambo mosusu ezalaki vraiment lokola ndoto komona ke fait président Mobutu azali kotika pouvoir nzokande maréchal Mobutu azalaki vomi epai ya population kasi kokota ya AFDEL na ville ya Kinshasa ezalaki kaka likambo ya kobangisa ngambo mosusu population azali kozela na fièvre ya makasi ba troupe ya AFDEL bakota ndenge bamibengaki ba libérateur ya peuple congolais kasi ngambo mosusu mituna ezalaki pe na mitu ya bato est-ce que ba dernier militaire fidèle ya fait président Mobutu ba ko réagir ndenge nini liboso ya entrée ya AFDEL na ville ya Kinshasa mituna oyo nyonso ebendaki kobanga ebendaki émotion na mitu ya bakinois ba événement mibale mobimba oyo esalemaki le 16 mai e bakisaki lisusu kobanga makasi na ville ya Kinshasa ya liboso ezalaki communiqué oyo ancien ministre ya information Kinkie Mulumba Trifon oyo asalaki na ndenge ya lombango ko annoncer départ ya fait président Mobutu
kotika na ye ville ya Kinshasa po na kokende na ville ya Gbadoli te. Boye départ précipité na ye ebendaki déjà mituna ya ndenge na ndenge ya mibale ezalaki kaka le 16 mai wana batu balali na butu nzokande général Mayele oyo azalaki chef d'état-major ya armée na biso na tango ya kala azalaki assassiné epai ya basoda ya division spéciale présidentielle na Kanchachi. Tongo ya le 17 mai un certain samedi ezalaki déjà kobanga pasi makasi moto moko te asazardaki kobima na ndako na lombango pamba te moto nyonso ayebaki ke batroupe ya AFDEL bazali déjà nzinga ya ville ya Kinshasa nzinga même ya aéroport pamba te selon batémoignage eyaki na nsima etalisaki peke tango fe président Mobutu abande kozwa avion na ye batroupe ya AFDEL bazalaki déjà nzinga ya aéroport pe babande komona ye. Kasi wana ezali situation moko ya fièvre pe température et mataki makasi na ville ya Kinshasa vendredi 16 mai 1997 à quelques heures ya entrée ya batroupe ya AFDEL na ville ya Kinshasa. Ezalaki situation moko oyo bakinoa nanu bamona te kasi ekomelaki bango ezalaki eloko ya pasi eloko ya kobanga eloko ya émotion kasi na bokomi ya AFDEL nde eyebanaki ke minduki nyonso na ville ya Kinshasa ezalaki ya kita pe bayambaki bango lokola ba libérateur. Toujours dans le Camo est allé entrer à AFDEL, reporter info lingala journal peu pour la peu bazwa qui makansi la population par rapport il y a fièvre oh et mata qui déjà makasi na mokolo ya vendredi 16 mai bolanda bango baza bongo na micro ya Rit Kindu pe Naomi Wonda. Le 16 mai en lobby température ezalaki malamu po bato ba tolamuki na tongo tomoni oyo toyoki oyo bato bazoya bakomi kota njile badanfuru moko mikuse nalobaki na badanfuru moko mikuse bazoya bakangi mboka so bomba yaka posi to bayaki Mobutu e bayaki pe to yambaki bango na 97 wana ngala zaki nano élève nazaki élève namoni kana tonto papa na biso kozwa nga na maki nazonga ndako wana mboka ezaki toloba ezaki mwa bien ndako penda po ezanga provision ezaki mwa pasi bo petite na ezaki bien na mona ke bayi ko libérer biso te ezaki bien esengo na sima mikolo nde tango na koti na bozindo ya AFDEL yango na ko mona ezaki na basa bolo oui to bangaki tolobaki ke maréchal Mobutu lokola azaki CCC ko kolongwane awa ekozala mabe yango to préparera ba provision. Mais lorsque ils ont quitté, ils ont quitté et puis courir ça bien. En tout cas, ils ont difficulté pour me faire provision dans la kunaye. Mais nasima, yepe Mobutu ngo lokola RDC za mboka ya Nzambe asalika kenda nduse. Ngana zaka na Kenge na province. Tofandika ka Toyoki nungu ote Kabila le père à côté. Kuna kisase yindi entre tuni Kabila ngona ote mutu aye ko libérer biso contre Mobutu na dictature. To fandi to yoki Kenge yindi comme Kenge za ville. Ba soda Mobutu ba koti. AFDEL ba legi déjà gikwit. Affrontement et salama na Kenge. Batu bakufa ba soda Mobutu babandi kokima na banzete population bakoteli ba AFDEL bazolanda bango babata baboye population bango wana tindenge babomaka ba soda Mobutu bango baba koma Kenge na mboko eza entre wamba likolo ti ya bakwenu baboma tule mibale mwasi azemi koboma donc soyi bakuti mwasi azemi fo baboma soyi batiki noki akobota mwana mbale mboka ana kombo nango nini tie bakwenu avokita wamba donc à partir de là bachasse bango wana déjà babukaki po ya mbankana oyo babenga po mai ya lufimi wana biso wana biso pe mwa nungu Kabila leki basoda mikuse wana tobenga bakadoko. Donc c'est cela, toyoki koto pe o Mobutu akimi lobia donc basodo baleki awa nde bango wana o baloba ya Kabila bake libéré bake kimisa Mobutu nde bakutana na Kenge baboma bango nde babata ma population sima ya AFDEL
tina banzete amanga na barrière wana. Donc nga namona penza yango wana baboma mibali na Tiabakwenu. Après inondation oyo esalemaki kuna na Kalele na Sud Kivu, UNICEF azosala makasi mpona koevite bokono lokola choléra pe misusu. Bolanda reportage oyo ya Nomi Wenda Perit Kindu. Suite na inondation oyo esalemaki na Kale na province ya Sud Kivu le 5 mai 2023 epai wapi bato ebele bakufaki pe ebele babungi. UNICEF azali kosala mosala na ye pona koluka koevite ba maladi ya ndenge na ndenge lokola choléra oyo ezongaka mbala na mbala na coin oyo ya République démocratique du Congo. Na tina wana UNICEF azali kozaba disposition ya ndenge na ndenge, azali kotia ba spécialiste ya santé, ya nutrition, ya assainissement, ya choléra, ya protection ya bana pe ya éducation. Ba équipe bandi déjà ko kabola lisungi ya ndenge na ndenge pona kopesa ba réponse na problème ya inondation oyo ebomaki bato ebele. Na communiqué moko UNICEF azali kotalisa ke baza na pasi makasi komona bato ebele bakufaki pamba te population ya coin oyo bazalaka déjà na ba problème na bango ebele. Agence ya organisation ya Nations Unies oyo bazali kosala déjà na lombango pona kokabola mai ya propre, surtout que population azali komela mai ya lac Kivu oyo ezali traité soki mokete. UNICEF azali pe kote ya bato baye bana kobate la propriété babate la bamerveille ya hygiène pona koevite pasi ya makasi e ya lisusu. Bazali kokabola ba matériel na ba zone de santé nyonso oyo ezalaki touché. Basuki wana te bazali pe kosangisa bana pona koidentifier bango, surtout bana oyo bazalaki accompagner epai ya baboti na bango te. Nyonso wana ezali kaka pona kosala makasi pe kolukaluka ndenge nini kosunga population oyo ya Kale na province ya Sud Kivu na pasi oyo bazali na yango pasi mosusu eya kobakisama te lokola bokono ya choléra soki eye kuna ekoseme lisusu ravage na ndenge ya kosakana te bato bakoki kokufa même koleka inondation ya le 5 mai 2023. Na Marcelo etali seni wo bake 10 externe ya fichier électoral ya seni e bandaki déjà mokola lundi 15 mai 2023 na réunion moko ya ba échange esalemaki entre membres ya centrale électorale na équipe mixte ya ba experts nationaux et internationaux. Stéphane Skanda Pesmino ba détail. Équipe mixte ya ba experts nationaux et internationaux bazalaki sélectionné na nzela ya appel ya candidature oyo ezalaki lancé depuis le 9 mai leki. Équipe Miss Oyo Ekosala Mosala ti le 20 mai 2023. Objectif global ya audit externe ya fichier électoral ezali na ngambo mosusu ko évaluer système actuel ya identification pe ya enrôlement ya ba électeur pour ko identifier ba force pe ba faiblesse ko dégager éventuellement ba mesures correctives na ngambo mosusu ko formuler ba cas échéant ba recommandation oyo ezali ko viser amélioration ya qualité pe intégrité ya fichier électoral na réponse ya appel ya ba candidature centrale électorale oyo bazwaki 212 dossiers oyo ezalaki soumis pe epai ya ba nationaux pe internationaux. Eza na conteste oyo nde bureau ya seni basanganaki samedi 13 mai 2023 pona ko procéder na sélection ya ba prestataire pe constitution ya mission mixte oyo ekosala ke audit externe ya fichier électoral esalema. Urgence ezali ya ko s'imposer. Pamba te mission oyo ezalaki censé ya kobanda ba travaux kobanda lundi 15 mai 2023 kolandisa ma calendrier ya processus électoral et sengeli boyeba ke bureau etiami pona souci permanent na ngambo mosusu pe ko respecter calendrier na bango oyo ezalaki publié depuis novembre 2023 na délai constitutionnel. Na ngambo mosusu ko renforcer ba relation na ba partie prenante pour la confiance et ma casse et transparence. Sélection et prestataire ezalaki opéré na base ya ba critères préalablement établis pe ezali clairement esquissé na appel ya candidature oyo et koki pe ko se résumer na ba exigence liée na qualification académique, expérience professionnelle na ba référence solide na domaine ya gestion pe audit ya système ya information bakisa audit ya fichier électoral. CAA atieli ba client na Airbus A330 oza na capacité ya ko voyager bongo na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo
Topé Aviation na RDC, Compagnie Africaine d'Aviation CAA na Mokuse, alela yango minu na nenga kosakana te di. Et commandé domaine na ye, après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute. Et comme il est long timba nanzuzi veut dire ma passa, Airbus A330, ba avion ya mokwake, ya liboso yaka yango yo. Bozwa lix ezanango. Eh, net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na masolo msuwe bake défi Congo ya mwana mboka Diange na Martorel, le petit-fils ya papa Simon Kimbangu basala ki formation moko dénommé femme leader. Stéphane Skande ba détail. Défi Congo na mwana mboka Diange na Martorel baye na mopepe ya sika. Yoka ba organisaki conférence moko dénommé les femmes leaders. Pour défi Congo, okoki kokoma leader te, soki oleki nanu na formation te. Nini esengeli oyeba avant ya ko diriger batu. Talatina babengisaki professeur ya université oyo, alobelaki bango thème oyo. Leadership politique pe théocratique. Apesaki bango ba définition ya leadership na sens na yango nyonso. Alobi leader esengeli a influencer, leader esengeli a mema batu. Tope organisation ba atteindre objectif na yango. Apesaki bango ba objectif ya parti politique. Atalisaki bango pouvoir politique pe théocratique. Boyoka bango moko sima na moninga ndenge ba pesaki ba impression na bango. Naye ko comprendre que na politique soki ba leader ayebi nzambe te politique etambola malamu te. Soki osangisi bonzambe na politique omoni emati lelo oyo so tozomona makambo ezotambola te parce que tozosalela kaka ki leadership politique mais tozosalela ki leadership théocratique te. To apprendre penza mingi toyebaki te na bongo nde na kosenga pe na baye oyo bakosepela korejoindre biso na kati ya parti oyo défi Congo ezali parti oyo eza kobunda makambo ya politique kasi etie nanu nzambe liboso. Leader na biso za Martorel Diangenda aza moko ba chef spirituel ya église Kimbangiste yango base na biso bitumba na biso toye lokola na continuité na bitumba ya papa Simon Kimbangu asala ki ya lobby ya kei siko ya kei matiki biso makambo important soki lobby Obama akomaki na pouvoir à reconnaître professeur papa Simon Kimbangu et bongo biso moko bana na yeba na papa Simon Kimbangu le papa Martorel aye a lobby to tele melongo elongo na malobo papa lobaki malobo ko lobaki to tele mapuke mboke changer. Tala
batu bakosala continuité ya bitumba ya papa Simon Kimbangu Défi Congo na papa Diangue na Martorel baye na formule ya sika refondation ya Congo na nouvel système ya gouvernance bafitur député na bango ya basi bango yeyo na Défi Congo sans la formation pas de leader. Maintenant qu'il faut développer votre popularité, bien entendu. Ozala posa ya kosomba sapato moko ya qualité ya kitoko ba ke place eza se moko na 7e rue Limité la Petit Boulevard place commerciale pour wapi Papa Griff azawana po na bino Igor Tingi reportage. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limité tokia na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais tile kaka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au delà. Adjoint ils allaient chez Coco Moulumba, fils gouverneur Argentine au delà. Nous avons même bonne foi. Alors, nous avons pas chef de l'État. Nous avons fait mon compte. Nous avons dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit nous on a devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur notre monsieur mon ambassade de Dora Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, papa Dieu Mawan, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut simba science. Maintenant, dans simba science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat tu as mon nene, le la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Ozala o le quoi est mort on est comme aboli le quoi la île il y a dans ça dans sa réparation dans sa fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limité epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Tozana na communiqué écologique bolanda lecture na yango. Famille Chirigiri bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango liwa ya papa grand-père pendeko na bango na kombo ya Dieudonné Chirigiri ye akufaki depuis samedi 13 mai 2023 na hôpital général de référence ya Bukavu sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boyi mercredi 17 mai 2023 veille mortuaire ekosalema na Kinshasa ekozala bongo na commune ya Ngalema quartier Upen na route Matadi numéro 40 bis référence général Mayele arrêt Bakoni.
na ville ya Bukavu veille mortuaire ekosalema na commune ya Ibanda na avenue du gouverneur hôtel La Roche première entrée na droite ya 33e région militaire mokolo ya jeudi 18 mai 2023 na 9h levé à corps ekosalema na morgue ya hôpital général de référence ya Bukavu na ngonga ya 10h messe ya requiem ekosalema na cathédrale Notre-Dame de la Paix ngonga ya 12h départ pour na enterrement na cimetière ya Nyangezi boye bokundami ekosalema na ngonga ya 14h pe partage ya verre to pe bain de consolation elongo na famille ekosalema na sima boye na ngonga ya 16h nde bozongi na Bukavu pona bato oyo bakozonga tika ete sango oyo ya mawa ekomela bato nyonso bayebaka papa Dieudonné Chirigiri communiqué oyo ezali signé epai ya madame Denise Chirigiri Mwanga oyo azali bongo fi ene ya Mowei. bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pe mpona pe bosepelaki nango kisa merci na Igor Ntingi Matomi azalaki bongo na nsima ya caméra concours rédactionnel Naomi Wonda Perito Kindu héritier Mapindemi ya supervisaki journal oyo montage esimamaki epai ya Christian Kengebeni Pichu Monsia Fabrice Lundombi Stéphane Skande na coordination ngai bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba-angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke baavion oyo bomodaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi